Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tous abonnés. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Sigou, ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, une solution. Information assurée, et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Moussala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Air comme Jamba Papa Débat. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon atiro ya tous abonnés. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. 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 Tracy Belchica, Claudie Sigou, ingénieur. On a besoin d'un bagage, mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV, les solutions. Information assurée. Abonnez-vous sur Naomi Barcelone TV, votre chaîne de divertissement. Cliquez sur les boutons abonner et la cloche de Yo le bini mobile legi na ni. Mbala legi ne kuna ni. Na lesa yo opakola olia abotisa yo na fanatique no héritage na bitende ko ni na sabu na sabu. O sepe kama. Ouais peut-être c'est ça. Donc mbala legi ndeko. Mbala legi ndeko banda lotiri. Donc mbala kuna lesa yo. Na botisa yo na labisa yo pakolo ya muneno ya mbongo nyanga. Yo na bozwi na na bitende ko. Obuko na susu bana. Aboko simbana na bande ko na mama na lesa bon na bokola. Donc mbala place oyo esekisaka ngai yango so na tie moto wana silaka yo ozala wana mpona sekaka donc mobala aleki ndeko nalesa yo Mama, tu ni boite mama, tu ni mi sensa ti mama. Mama Traja mi yo meninga. Kasi mama traja mi yo za mi sensa. Mama, mama. Lo uti wana. Papa, ta yo Mola. Mola. Pesa ibaki na sensa. Tu ni mi sensa ya kan. Papa na futa ngaka 1000 francs bali. Kokite mama. Etali. Kwani mosaka so butemi na bakwemi na noka polele tanga so koluka kamba koluka. Kwani mama mola ti awana ngi awana ngesa isaka mi sensa. Bali bosula matamoto. Kiyebi sanga bali bosula matamoto. Bien. Oh. Etali yo. Mi sensa. Etali mi. Ezali siège. Papa so 1000 francs na mi so 1000 francs. Ah, mi sensa mona. Oh, dabo yo kani. Yo yo kani ngi. C'est pas si vous ça là. Tu vas tempo. Saka mama. Na mati moto na yo. Pesa msaka muno. Na mati moto na yo. Mi moto wa ilenge steni. Etali yo te. Isaka 1500. Yo pesa mi. Mana zote. Ya uzamute. Mana zote. Ako to to meninga. Mama, tu connais 1500. Tu connais 1500 mama. Tu connais 1500. Pero so ko fadi kana ko so na ko Mama respect ça muta meme yo wana mema ye mama ko yo koti likambo yo yebi mutuna makolote bwana
etali yo te mbala suka papa makambo na nga naza na bana lokula yo baleki yo mpe na age bana na otema na nga baprès du tombeau mama oza mayele te oluka mwa 1000 francs oza mayele moto 1000 francs na kaka distance longo mola reti oyo awa 1500 donc ça l'intérêt tu as 1500 francs ça intérêt pour ça et dixième na yo moso finga nga boma no liboma ya yo moko boma na yo papa ko ça c'est na papa na baby solo journée on va dire siko so baby solo journée pour yana mo yange ko yo bana nga bamona nga yo sukangela nga boyo na yo na bana ngo za ba ki zengi zo na boma yebisa ye bana soit 10 ans bana na kutenga ko ata ku ndai na ko na pasi tata ya moto papa ça c'est ça on a na pela 500 pesos c'est impoli hein ça ko fa tika ko ça moi ko la salie boyi mutira kuluba hein mwana boyi fais-moi que kufinga muta pesi yo 1000 francs lunga molati awa eza 1500 elle c'est mana boyi kuluba po chinguluba na petit bon merci mais nto busani busi mais nto pokaso nzoko kokosa ngai obimaka na mutu wana si wana nasomoni soko okontinue boye nabeka coup de tête na maneti oyebinga mpe bien oyebi ngai mpe tozwaka na gesho keba eyokasinga na kwanvie nini ona kati ya ndako eloko nini ya malonge eza awa eloko nini eloko nini gesho sene eloko te kindumba ozongoka otelebisi likwa maneti mutu akokufa na yebisi yo Barça, tu n'as jamais eu confiance en toi. Confiance à nini? Yo za mobali ya libala gesho. Tout ton cas appelle na basi. Tout ton cas appelle na maladie. Mais ça sens. Mais ce qu'on traitera ba maladie, est-ce qu'en hôpital? Mais tu sais, est-ce qu'en hôpital? Tu sais, je suis. On va na ndako ba obenye la bango nini? Je suis. Que ba bosso nyome la chloroquine. Je suis un. Yango. Mon Dieu. Barça, attends s'il te plaît. Je suis un médecin psychiatre. Je m'occupe de patients qui ont des problèmes mentaux. Ils doivent m'appeler. Tu sais combien ça me réjouit quand une patiente m'appelle la nuit et qui se sentent à l'aise de m'appeler pour qu'elle parle avec moi. Est-ce que patiente à se sentir à l'aise pas bien mobile? Tu ne comprendras jamais. Yo oyem. Oui, entrez. Tu l'oyeb bingate. Non, comme ça des autres dans l'hôpital là na Maman chérie, comment vous allez? Maman tu es. Maman. Maman tu es. Non, plus ça le problème moi là. Merci beaucoup mon fils. Merci. Na route na sala na kende moi autant c'est mon makolo. Maman tu oublies qui te revenir non. Oh, c'est les jours. kanga milamba moko sayo soki 2 jours baloba te so tango kubima na balabala mto amona lokola ibuta yebi ko latisa mwasi te ibuta sombela ka mwasi ata lipapa malonga te ilamba moko yo kanga na 2 jours la to oyebi ndenge yo lobaka so muta yebi ta mobalo asalisaka mwasi na ye mobalo pena latisaka mwasi alesaka mwasi ibuta oza na eloko te mwasi soni yo nde mobala soni mbongo yaka na mbongo pasi mobalo mbasoko atamoli banda tongo ti 23 heures azopesa mwasi 8000 francs 8000 francs wana lia 8000 francs na sombe lamba ngana kuma ko regretter fi na ngai miko ozo nazo kokombela ngolwa makaku lobelo ngolwa mokomboso lobelo ngolwa chimpanzé ndoko mobala ezana eloko tone mobala soni asamboli lamba moko na quartier bana sumbila ye ba siberi bele alata ba siberi yangote sonya kanga mana ilamba moko nebuka na kupanza batu sango nazana mobala ya tina te ayebi kusumbila mwasi loko te soni na ba siberi nyoso komi kupula na ndako super ni yo sombela kanga ya butu oto ya moi omoni kozangela ko solo komi maçon lelo ke ko sala ko fabriquer misala yo sombela lamba yo sombela lamba ka mukolo ko kanga lupangu o sombela nga pesa ka nzulu kabela siliki tubala suka ngabi butu yo sombela nzulu kabela tumba ka mote oyebi soko solo ba quartier ba mobala sasa ka mwasi nzoka négatif individu moko boye sia yo mobali yo lonyo yaka na ngwa osukola ngani poni mo sukola te osukola te ndenge ni ngana sukola yo te ibuto wana eloko te tika makelele tika makelele fana nie dilape est-ce que uzali moto yo dilape ko kuluba pinza ki ofungula munoko na yo te le banga la fungwa sali peka kasi ma de la paix bozaka toujours makelele pour makelele tant botsa makelele opi boye ba peke mai na kwa bo futite depuis aux élices nga obi ke lelo il faut na futa mai ata yo moko mai eza ya ngai te
bofanda ndako za lupango nanga mais ma eza yanga ite Vendengo le bilaka lupango on dirait sikoyo vous ayez mon kondo sumba lupango vous avez belette peuple vous avez belette papa ata tu belette lupango nanga na responsable ko ça pesa na mo mai papa tiko kota va vie privée la biso eza ba te belé tango zolo ba kaiba zo bana mikolo ko panzaka maboko mo ete za la respect mais panza pe makolo boniko panza maboko panza pe makolo naya maman de la paix papa ibutu bopesa mbonga yo kanisaka nini bopesa mbonga kanisaka nini nakati eloko te yo mdo tsako na lupango to mayo mdo fongola pompe oyebi bien ya yo te mais eza ba ko na mama yo sala so benga leta yo benga leta osena te aya mom ndako ko senga mbonga ndako mais mbonga mena ko tinda leta yo mokolo mai na yo soko leta yo senga mbonga mai bana biso ko ya pesa mbongo pesa mbongo pesa mbongo ko saka na batu boy ko saka mobali wana nzala nde to sala ozoluka mbongo lia bila nzala eza sala bien manque de respect yo papa yo tuvanda ko raisi vanda ko na babila yo on bete kosi ba leta ba leta ngambute oyo ngambute abeta nani oyo ngambute ko beta o tele pe mule ndo mobali fallait ça no pesa mo mai yo jeune garçon mais la beauté que tu as, où tu as provenance normalement. Ok, le biti papa benga po akomina posa na zonga. Ozo on posa. Yango na biki tina tata na bino ko ke bele na mona bino yango papa. Papa donne-moi ces amis aussi qui a la moi c'est ça c'est bien. On a conduit que jour ni maman. Semaine prochaine on la baki il faut na tala bino na ebale. Mais na mona kimete hein. Mwana zo ki. Okimiate maman. Il y a la mugara tantôt à la mugina la caprice. Moi na zamba za kaboué c'est na kisa obwe maman. Maman yo ça ne va pas. Ni nango susu. Yo tu as comportement ma vie. Asa lisoni maman. Avo quelque chose. Ah mobali na maman il faut kaka ozana maîtrise. Gesho sali ni nango. Maman, et le côté Barça caprice. Celui dans le vivre, il y a l'ingi ou il y a l'ingi. C'est ma femme, je comprends bien. Pour se comprendre. Libala ya ba jeune zaka bongo. Vous en maîtrise na libala. Moi je la comprends, c'est ma femme. Elle peut aussi avoir des caprices, c'est tout à fait normal. Mais Barça na liberté à comprendre où il y a Zali parce que c'est ma femme. Mais je comprends les termes, na mozumo na kakanda vimba libana na ye. Boyamba kanga boete. Maman, on va profiter de la tigre. Moi j'ai parlé de temps au Solana. On a tigre au Solana, moi. Je crois qu'il m'a retrouvé quand on se l'a piscine. Merci papa. La tigre là, tu m'as fait une ngolo. On va taper l'extrêmement tigre. Merci. La tigre va vimba les lignes à Ibsangai. Maman, ça va s'occuper de vous. Merci beaucoup mon fils. D'accord. Nana mosusu. Matoso la kaka. O Mélanie. Nakomela bote elongi ya kovimba na pena melelo. Ngana elongo vimba te mama. Elongo ko munene. Na sepeli bote kanda. La beauté qui trouve les femmes, attention. Ça va bon, c'est ma pamba. Papa ne la maman. Oh, non mais yo ma ngoza yo. Ma isa yo. Ma leta. Yo leta. Nabi. Tango zolo banalo bana mamba na yo na tata na yo. Wana mo na tele misiko yo babu. Ati pesa mbongo. Oh, mais c'est la télé. Bon, on a 3 millions na ibagiro na butu. Bon, on a ibagiro na butu. Farti boza bana farti pour na ma pesa 3000. Papa. Na 5 yo, na 5 yo moti yo boy. C'est bon pesa mambo. C'est $10. Combien? $10. Faut dire un dollar. Yo jeune garçon faut avoir responsabilité en dako.
boko longwa. Moi papa n'a pas mis une moto à sommité. La bande déjà avec la moto. On a fait noyer là. La ça descendre papa. C'est peu aux amouana. Mangala m'appelle Sika Boisa Malaou. Tant tout ça il faut ça rappelle calcul bon ça. Il reste dosé mon pied. Pépé, on peut mettre mon cablo, c'est c'est bon. Ah lobby non c'est bon. On m'a dit on fait sur mon. On va dire 3 mois aussi à mon facture. Et puis facture nous faut dans Raïs. C'est ton monnaie. Moi si on était Raïs. Eza mwana ça va boti na yo mais Raïsa yebaka mona âge papa na nga kufelaki ça na âge Raïsa somba lupango moni biso to bo comme toi lupango moni na koma malo pango bo soba kilanga bambwakila soba na âge soba kilanga bambwakila soba kilanga bambwakila na boko moti na isali mbwakila pepe oh poni boy tika kosa na ke kosa tala mbongo koma pe zonga na ndako na na tei mama me na yebisi ngoka neza bo pesa nga mbongo ti poko na zwa mo sa te na kwa ko msupe yango na lela mbongo na na kwa msupe yango na lela na wosengi dollar na yesi toka c'est mi côté les na bandi ko lia vungule donc ya vungule na ndenge potsa na loko te na ndenge lu kosa de to sa na mbongo raisi yo biloko yo oyo fallait yo ndo pesa ka mbongo moyen te fallait yo pesa ka mbongo tala immigration ba kuma ko sala biso na lupango quelle immigration. J'espère des semaines où le bain n'engaille pour la macaron mbongo yango cookie mbongo et koko longwa il s'allie ba dépense mais mbongo faut y bakisa maka genre vu macaron mbongo ba sala nango black te chérie yo le bain n'en tiki le temps par rapport à macaron ndengo salaki c'est là le moment yango est commis c'est comme mbongo et le ba melo côté tu as probablement raison il y a aussi la montée les ambongo na yo. Non, ils ont bon on a des ambons na biso ils ont bon à faire. Mbongo faut bakisa melaka te chérie. C'est ce que je suis en train de dire. Tu as le droit de réclamer. Parce qu'en réalité, oyebi comment est-ce que ça le loté na bando bombela mbongo. Na bombela kombongo au monde qui à tout moment kozala na posa nango na yaka na pesio yango. Chérie, je t'ai dit hier, j'étais avec eux. Nazaki na banque wana. Parce qu'on a un problème qui est informatique au système n'a pas dérangé donc il fallait restaurer le système alors bah il s'est après des jours mon amour est-ce que moi je peux vouloir à ce que dans un bongo ya misala ya mwasi nanga na côté on a ba bêtise et puis na souka après qu'on regretter genre là je n'en disconviens pas mon amour au moins non le ngolo bon makasite pour ni solo lita yoki aluka interpréter on ndenge na ye au moins chérie mbongo wana la pession peut faute la pession peut raison mais yo moyebi mo eluka ke bandi za ka système bandi za ka système système on connait quand tourne biso comme système genre l'autre fois na côté ça qui a ton na kende ko riturer on est quand même moi bénéfice bien qu'on parle pas bénéfice ngaité makambo lo banyonso c'est comme si on a bato ya nini yango kasi te je vile mzuni na keno na douceur o se peto ngolo ba mimi a changer habitude tondeni na dona nga mimi mais makambo mbongo fona dans la lumière mais akozobole lango a osale loko ta yebi ke mbongo to pesa ki kota na banque to retira ki mais banque kangi système na mobali non nazolo ba voix ezanase mais yo mati o ka bato ya nini ba obenga ngai bango Naza déjà dans moto, j'arrive dans 5 minutes. Je vais là-bas demain, comme ça je t'ai donné, je vais te faire la suite, d'accord? J'arrive. Je te dirai quoi? Oh, bon, yebi sangalo, beza mambongo. Mambongo, yebi comment est-ce qu'il y a dans la gérance, il y a mambongo. Donc je ne peux pas être là. Attends. Pendant solo là na baton, yebi ça bon le vraiment c'est maman comme kanisa là. Quoi ça makambo conseil, ça makambo yo kenende. Attends, ngapi nazaki parrainé. Ngapi nazaki parrainé. Si tu étais parrainé, yebi ça parrain, on a parrainé. Je suis en train de faire. Lambongo. Pour niveau na kendele le kuna ba ontina le baka que ozo singo changa na kingo pona te jovi yo te mbo eza na banki ba bombi te je fais l'appel nga kina nga j'ai des courses à faire c'était la mboyo beauté atinde ba perruque ba bloc yaki na kina récupérer après OK soit te na kika agence car pour récupérer ba kabelo wana pour livraison ba tout il faut ba yo na sani na 0 a to obi ngana nande kono na ndeto et pas nga na futa ka chaka taka apa mbonga ma ya futa ya fati ya moi fanda na omela te si tu fais de la chambre na clim ça écoute na chambre na petit clim ma emmener sur un petit frigo na osali poster la mboyo déjà to benga ngali bata il peine une fois ba c'est bon chou allez allô Yo,
Essayez. Kandina kotisi bilal bondenya vimani. Essayez. Kandina Non, ko bilal. quel sont vous qui se moussent non? Merci non, on a zéro suba. Le kuka mutimu jama mtale ya. Mam yo, on m'a dit. On m'a dit. Aïe, Yo. tele la Non, kemo bon. Je mtale la kemo binoka. Ah, merci non. Mais ben Non, faites ta honte maman. Yo. Qu'est-ce que ça? Espèce. Yo, on m'a dit. Oh. Ah bah yo soubi la mousse. Yo m'a soubi la mousse. Non, pourquoi? Chico Moussafi. Ça va être le dernier. Mwana ya sono yo ya kato yo ko kisaka pat yo patankoba na ngina masuka wala bi mama kisenya chakwa o mama balalu yo mwana mbi mtutubi wala bi mama kisenya wayo seka mama mama balalu na bubu ya zakaba abate Pessoal là. ajo pimba lo ka igbo Pessoal là. nyamata mbebo Chico ngulu mas Chico na uganga na haute voix yotika na woyala yo mwana bato musafiri Chico Musafiri zela yo jo bato ko ya jo ndaka ye boni na relaxa na batuke yotika na yo okona moto yo Mungani mama yaka ni loko mtumba mama ya ni loko mwana ya ni loko hata kutazea loko bato. Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend pour la réforme? Pour nous dames comme compliqué. Qu'est-ce qui te prend? Je ne sors pas, mais il y a une personne. Fioli sous gesho na fonga porte te yaza malade a patiente na yo asuka na hôpital parce que comme système ni nango de la tuni yo comme système ni nango bo traiter suba malade soki zaki kutata yo ndo je vois que tu na lobi boy quand on mbanga na gesho na fonga la porte te na bisio na lobi na yo pour la moni ba bêtise comme déborder hein ba bêtise comme déborder na bi enfin parce qu'on supporte peut-être tes poignées. Barça, un peu de retenue. C'est à moi que tu parles comme ça. Na lobi na yo. Je suis ton homme. Tu es une femme mariée. Tu as les devoirs de Barcelone. Est-ce que tu te
Mais tu sais combien ça fait plaisir à ce que moi tu dois comprendre que à l'hôpital quand même. Azama. Attends au tribunal, Azama malade, Azama yo. Oh, t'as le monde qui a comment tout comme témananga. Fio comment tout comme témananga. Baksa. T'as la tourné yo comment tout comme témananga. Parce que yo le mec qui obima tête. Maman boy pas elle est venue me voir. Elle est venue pour faire quoi? Faire quoi? Non, tu sais comment ça fait plaisir. Malade. Oh, Andi Katonga ne fait tu bama awa. Et ça a raté à taper dans mon compétent. Ouais, ça il gêne la vie mon fou lobby ça rate dans midi pourquoi? Camille on bon mal non. Aussi c'est la soirée pour la messe maman. La messe. Tante. Papa. Attends, moi. Si ma pesa que pour bangi na ke pour la carte no papa pour mata. Yo mo ke no suba pour la biloko bani ka wese wana. Tante so ye bisa odi. Si ko tati si ko penza ba osaka wese te. Zela no avoganga. Mona mailo sangi. Ayi no tata mo si etala ba locataire basali to ete chéri. Toi qui n'est super machin, son bien avec qui c'est monté. Je mange na auto episode. D'accord. Mais je mange ba otuna makakoto mbongo ba epesa ko lia côté utaka. Bazo ba pona hygiène na bino nyonso. Bino so bakina ko tika ngo kuna. So ba bazo lo ngo mtuka lo kamuta liboma. Je mange ngala ba na pesa ki mbotanga, je mange ya. Na mninga no. Na tu na songa na mninga no. Pardon. La politesse non salon pas une femme maman legino hein. Moi je suis pas ton ami. Un peu du respect s'il te plaît. Quand je vis lia kaka lia. Je suis pas ton ami. Lia ka sardine ça la bongo. Bino so boso lia boko mo perdre et bito so lobani o lobani. Ta ti ba ofinga peine poli. Et ça bino boy dikanga sek bino boy dikanga mabe. Aso fingo pen directement yo vai no ka bozo mina na bino. Bozo mina boy mina bino te. Barça. Barça. Si tu n'as siliqué le bénin de l'autre côté. Est-ce que tu peux te calmer? Si non siliqué le bénin de l'autre côté, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Elle te voit même pas parce que Bissonnet tout le monde est cool. L'aime ça je voir. Qu'est-ce que tu as siliqué? Pourquoi tu te fâches, Barça? Non, c'est fâché. Est-ce que tu te regardes toi-même? Tu te regardes vraiment? Tu veux te comparer à elle? Non. Barça, Barça. Et bim. Là. Gesho. Nga maman na. Oui, mais c'est que nga maman na, nga maman boko ni. Tu oses. Tela tu nga maman boko ni non yo. Oh mais bengani loko no ko ko mini nango. Oh apparemment tu fais pas liboma hein. Oh abela liboma peut-être ngani na ba confusion. Elle a des problèmes mentaux. Je la gère. C'est à sa passion d'Angaï Barça. Tu dois comprendre. Ce qui est problème mental. Je suis un médecin psychiatre. Voilà. Barça, non, mais Mangamou. Tu dois non, mais Mangamou, qu'est-ce que non, mais Mangamou. Parce que la maladie, non, que tu es un escalier, non, bois, qu'elle ne sait. Barça. En contact. Tu veux me créer des problèmes? Attends, tu veux me créer des problèmes? Je vais. Hey! Allez, Barça. Mais pourquoi tu te laisses emporter par la légation? Pourquoi? Barça, Barça, est-ce que tu sais combien moi je t'aime? Tu sais combien moi je te respecte? Barça, Barcelone! 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 Elle est malade. Oh! Tu sais combien je m'en réjouis? Ceux qui me malades, Nangaï, Baza qu'on retrouve vraiment mémoire, bongo, et qui basent loba, tu sais combien je m'en réjouis? Un Barcelone. Donc malade, on s'est réjoui. On a sens. Ok. Il y a même ton salarié au réjoui. C'est pas ce que j'ai dit. Barcelone. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne mérite pas d'être Barcelone, pourquoi tu te comportes comme ça? C'est que la tu vas maintenant couper ma maman. Non, je te permets pas. Attends, je la parle. Attends, s'il te plaît. Attends, je la parle comme ça. Barcelone, ma chérie. Mais pourquoi tu te comportes de la sorte? Barcelone, est-ce que tu comprends au moins qui tu es? Toi aussi. Maman. Maman donne un respect devant toi, c'est mignon. Non, so dunda li par contre dunda aspirine. Lia kaka. Na ufinyo. So biba soude. Tu as dit quoi mimi? Tu as dit non mimi abinote. Si ça non lipo. Na zinga maman le binote. To mona kade. To so mona makamlo so le ka. Na yebite. On a tel il y a mon ngongati. Ça va passer. Si toi tu lis pas. Non, on va dire qu'ils ont dans sardine bombe so menga ndako.
ekoki ndeni bino bosi mbongo ya bakisi bosi bosala on déjeuner tosali déjeuner mobile na yo ya lobaki sardine yo profiter de sardine kaka nzambe mo ça ina sachet oli ya flanga pa c'est pour la mimite mba yo dana chiflao mimi secret passe ça ouais c'est pas tela na kuna osesa batini na pando sana mbele ni mimi yo mona kama hono na boni na bitu mbalo yo mimi na boni l'espèce de ton tu on dirait longo la na espèce de ton yo boy ton tot abengi ya zela na dezo fa mama mama ba yo song so ambango na lupa tata na yo Lolita Lugera moi moi parce que moi ah tinda na yo ala mwana na mali bike mwana ngakobota mwana kantinga mwana ntinga ngakobota mwana ngasoka na santika ke mwana zempule ubando baluka mingi na odi ya mambe eza manke ba maman na respect ya ba bino bobota webi passa mwana webi passa mwana webi passa mwana o mina kana bakisa za raison il pesa ki ombongo bakisa bakisa toilette za raison mungu na kokilo bate milipa na omela lokomo ta omela spiri bitana ngaite oyi mamna zana butano ni ya elo na pesa ki bien 20000 na pa o somba bakisa 20000 wana yango ne sala ke edinga na mo ba transport bébé na écoute ko déjeuner awa est-ce que ngati nana koza na eloko no yana ya na landela secret ou ba mo ridiculiser nga po nango je fais ce qui ba dimnya nga po na secret na sardine na lipa ngana koza nga mbongo somba ngo oyi na leka po na nzala na pire esprit hein pour mo mettre na dégoût au côté de lipa na na la vérité ça m'a na comme na suka évidemment mai na chili banda Victoire. Victoire côté n'est pas victoire ils allaient belé. Victoire il y a Saint-Joseph, victoire côté ya. Presque ça pour mena kauka na ngambo ya mai. Kauka na ngambo. Yo ya yibi yo. Yo mutu na yibi yo. Sina na. Na yeko samba na tuna kauka kota mai. Yenga demi. Kwani? Yenga demi mama. Kulunga hawa ti kauka wana kota mai demi. Demi kwani? Ona ulwa fia oto kambo to pamba kaka opo banga demi. Mama pourquoi? Pourquoi ça na solo sima? Usoma luba mapi par rapport à ce que le bilio. Comment est-ce na yebi yo? Suko yego za moto kaka kuswala kufinga batu ku grenigre ba. Problème de babi na futa rango 500 francs. Ah on a beau futa transport pour le. 2000. Na on paie ça 500 francs. Yango motango. Mama motango ya fa. Pesa kitoko te, usoma luba mapi. Mais ça mena ba mata na futa 500 boni boy. Dino soko bika loko mutye ko mata mutoko. Ça va. Ça va maman. Non, je te parle comme un père. En fait, tu as un écart vraiment avec ta tante. Mais tu vois la façon où on a vécu à Kanaï. Et cause à l'exemple Panayo, je ne te condamne pas. Mais elle est ta sœur. La taquiner comme ça, c'est pas vraiment bon. Parce qu'elle se plaint souvent. Je ne sais pas. Moi, je peux dire que ils ont façon où ils ont le coup étiqué. Mais fais ça hein, avec ils ont la modération. C'est ta sœur. Donc, elle est venue pleurnicher chez toi, papa, c'est ça? Bien sûr, parce que je suis son père. Papa, vous voyez un peu, la jeune fille d'aujourd'hui, elle est totalement différente de celle de votre époque. Tu viens d'évoquer ici que non, la façon dont Yo Zalakana, Nathan, je n'en disconviens pas. Mon Kanye est encore trop jeune. Et puis, influence, il y a un monde moderne et à l'élo. Les autres, il y a des jeunes filles, il y a des bêtises. Papa, vous êtes au travail, vous rentrez 2 fois très tard, et moi je suis très proche de ma soeur, et je sais de quoi je suis en train de parler.
l'internet, l'influence, il y a ma copine. Je dois être dur. S'il faut, double maître, il faut nakoma bongo. Mais oui, papa. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous kanya, bon, grossier. Parce que déjà l'autre fois, on a surprendre un jeune garçon Bazaranassi, on est en train de faire des petits trucs. C'est pas pour rien de réagir comme ça. Il y aurait passé, hein? Ah, mais comment c'est possible? Tu peux te coller moi la tête? Moi, si on a mon impoli na mokili, bananga na botami nzambia, kulitenga na mokili yo. Tira komi na ajo yungana zanango, abandi kufinga. Wana zo finga yo. Natali yeboye. Oui, bien. Tu peux savoir ba client ba faute. Oui, ba ton moto ni ba rabé ba impoli. Papa non, agina za impoli ra. Na lobi papa te. Nabi papa te bato moto ba réponse maman moté mesuki ils avaient pas venir le mois ma c'est mais ngelonga na sepeti zaka que na age papa oyo yo mwana mwasi ko finga ayibite ko za na mwana mobali soka telemi muta kono ya fingi camarade na ngai chibola ya fingi uyibe ngalobi ya oyo mko komeka pa na ngai njoka mikolo landi ngai finga ndi papa zo pesa client ni moko réponse maman ya mabi bato moto ba rapide na ba réserve ti ngape ngoso moto moko mankanga ibutu seke polo bagina mwana mwasi na mabe yango epa zongi selo mabe na lubi mabete na lubi na ye tela trajet tu komi pa itu uti na pa itu komi il faut pesa ngai 1500 mais kuna ndira ndimaki alors tout comme boy ote papa iza musika te kamata 1000 francs mama kana yutu kana boniko bino ba lubo yibo uta wapi bino yo za muluba yo kana za muluba aba mama kansaka bata moto nusu basa ba luba bakino be bazokumba moto bazali ba Kongo bazali bangala bazali lubi na ekolo so utana client manqueur respect benga na téléphone mobali okanyela lambati kala wana na zoya non ko sofe moto mususu ya fingi batu ba telemi wala baza utana biso seka sana batu baza utana so beti baboko boy aleki beti baboko boy mwana mwasi musapina ngai na age na yo musapina ngai na yana kuta na mwana wana nzela. Donc voilà papa, moi je tiens à l'image de cette famille. Tu nous as très bien éduqués, tout le temps l'école bien. Alors aujourd'hui tu seras pas là. Plaisir Namizala. Aujourd'hui on a ici ça la classe, non si sa licence là. Alors j'aimerais aussi que ma petite sœur Azala commode bongo. A eu diplôme na yé qui na université au lieu tout petit cahier bon moi qui ramasser grossesse moko précoce tout ça. Non, je comprends mal. Nana Sengyo, il faut que ça dialogue avec ta sœur. Façon yozo kenenango, c'est pas bon. OK? Est-ce que ce que mon ne connaît à moi si azo solo na banani bali. Ezaka mabe? C'est la génération 4G, hein, papa. Tout est permis. Alors, il faut dialoguer avec ta sœur. Papa, toi, tu es au bureau. Toi, tu es trop doux avec elle. Elle se prend comme une princesse. Roméo. Ah, on risque ça, bah, bêtise, papa. Je te parle comme un homme. Papa. Ok? Je te parle comme un homme. S'il te plaît, tu es mon fils. Et le son c'est toi. Tu es le chef. Alors, il faut avec ta soeur à côté ça appelle un problème. Mais non mon élaïe parce que tu es trop dur avec elle. Alors sois un peu sympa avec elle. OK? Courtois. Changer façon où se comporter. Ne sois pas trop dur. En fait, tricher n'a pas tant de papa, on n'est qu'à deux. Mon cher. Mon cher. Alors papa, laisse-moi. Moi j'aime ma soeur. C'est aussi ma soeur, c'est ta fille, bien sûr, c'est ma soeur. Laisse-moi gérer ma soeur comme je la gère. Ils sont dans les WhatsApp, dans les Messenger, tout ça. Non, moi je ne veux pas ça. Ok? C'est une autre gestion. Toi-même tu n'aimes pas voir le téléphone. Je crois que Oyokina très bien. La limité que nous Kanya Aya à se plaindre que tu le gagnes devant les gens. On ne peut pas confisquer qu'un Android ou un tablette. Parce que c'est de là où viennent toutes les bêtises, papa. Il y a un problème? Oui! Oh, l'autre fois, je suis plus qu'on est en train de parler, on appelle vidéo. Puis c'était la voix d'un garçon. C'est pas pour rien, moi je suis trop dur comme ça, papa. Je te comprends maintenant. Je comprends. Tu prends la tablette là, tu me donnes ça, comme ça, et moi-même je vais te commencer à gérer ça. Tu l'achètes la tablette, moi je suis en train d'utiliser un téléphone qui n'est même pas joué. Il a une machine, maman. Machine. Tu pars pas au bureau aujourd'hui? Non, je suis là. Tu es là?
Ok. Ça te dérange? Non, mais ça me dérange pas. D'ailleurs, j'allais te montrer un programme. Attends, je vais apporter la machine. Oh, mais t'as grandi. Ceux qui va parler, ma kufa va kulamuka. Ceux qui va parler, baza na bon moi. Na routine nga lobi kende ko zonga photo ba parents na yo. Nga pina zo photo ba parents na nga to comparer. Ba parents na ba parents na nga, ba parents na ni ba leki na beauté. Parce que ceux qui va parler baza ngape mwana na ye. Bimisi photo yo na maman na lakisi ba parents na lakisi ba parents na bon moi. To ça la comparaison ba parents. Si parce que on manque de respect mon papa quand les sorti comme ça je pense les comparaisons à parents ceux qui sont pas parents to yewana ngabe bimisi faut faire parents na yo misa ya yo misa parents na yo bo misa oyangai bo yo so parents na nga te nga so ba libitu misa parents nga misa oyangai yo so parents ba misa parents yo misa te misa yenda ko misa yo na misa te ya na nga na misa papa bila za kitoko bo yo za parents malonga papa bila za kitoko débat on sera tina papa bila za kitoko papa ko ba photo noir blanc vous êtes tous un problème on soit là alors ba yene te butu papa longo ilongima te di yo tata na yo mukuse azaki mukuse yo bima mulai na ngolo nzambe nga se nga na ngolo nzambe tata ibu tozaki kaka mwana ngaisa landi ngane atike ngane lokote kasi yo nzamba salongolo bimi mulai tata na mama baba bazaki mulangi kokata libanga nguba sikoyo batu batela tata azalaki mukuse mama mulangi kokata tata libanga nguba basaki le contraire basakutala ngapo chia buyi kaka musapi biloko wana te soki mwa ça manque respect beti obeti soki eyi nde lobengi ngai loyali kona pesa betaka mwana betaka baclient nyonso nalobi na ye mama yo mwasi kitoko boye vraiment kanga mundoko na yo mama nzambe mwana oyo nazokisa ye nakamata iloko na baba masolo mopesaka kanda totikanga tobeta masolo mosusu ozali mobala makasi yango kogifle mbata obetaki nga nazali mokolo ye azali mwana tokóma na leta tokolanda yo kaisi azali nga nazali facilement on abimiso na bopete yo nayebi français obimi bala nde wana éducation ntango bamisaka na français to batiaka mino loboko na poche obimisi mbongo futi ya mandi bazaka français on est l'argent mwasi ya bongo pena na vie na nga nayebi te français impoli le balabala epuis ya mwasi akovanda nga te ndete epesanga gue wana tona basi osa nolingaki omankaka bato très poli ako apparaître jamais na vie na ngai quelle politesse impolitesse eza moto ya respect oyebi na préféré na ngai kuti tantine pepe donc yaleki pepe na monoko po pepe azaka monokolobi na ye alobi mais soki alobi kaka toboma moto tozali kaka famille tozali lopako moko omona pepe ere moko mpe akitaka koboma moto ezala so esinoki nano boobima wana nde esika tokitaka moto bokitaka yango na pa etobomaka na topelisaka te futaka mbongo te futaka mbongo yo ushitaka wana tupelisaka moto ushitaka wana ibutu seme oye na mbongo mifutili mbala esalako pasi te ntango nakende oyekola moto esika mosusu pourtant yo papa na mwana moto oyekolisanga mpe moto ngai moto na ngai nasumba yango mpo nakenda ngai nayekoli yango dabord ntango nakendaka mutation na mbujima tokendaka na mama na yo nde epai ngai nayekolaka moto ye bayekolaka moto akebula moso ezali ngai nakobula mokongo bakolala bientala moki luketu pasi ngai nabuli na place akobula yo yebi ete ana mama jujat oye mpenza boye victoire abando tie mpe boye tie boye victoire nayebisi yo ke tia mega omoni matolo oyo ekokate te na oyebisa aza mwana mwasi moko boye nayebi biso odetilesa wana sere na biso très chéri moi sere wabeta yango fo mais okoti mbe on est bien nayebi yo nakometeka ya tout à l'heure le soir eyera te te doyaka osololi na ye après 2 heures du temps force wana sere nga nazaki ye ye le roi azalaka na basuisse wana fakutanaka mpe trop na bagilite la rose mwasi ya papa christopher baba na fondation na bango christophe fondation eza biloko moko baolinga baimplante awa na kenya nde tomona lisolo mpona baki fo topanza yango tina baétats-unis nde na solo ena dorcas ngemi l'américaine yaka na états-unis l'américaine babaka na baétats-unis osanti na bafrance wana bamama titi kifwani lipasa ya mama mimi swami na soirée abilalo voilà abilalo bike eloko na babar wana obeti trop qui gêne mais songa mpe nano authenticité sadi biso atakala
honore bosana biso ngabino na beteli lisolo ngabi na kuna boule tozongisa vata mère gangi vata ezonga vata wana place comme ça osalaka basibise parce que pour bato babulaka imika nem de fula bachel ok non na vata na kweya libaya Éthiopie parce que yo zalaka to babetochi mais c'est idéologie ba recherche luta vata na kweya gambela wana pana yo bulenga bite le roi de beti vata photo son s'appelle chez Tete Kazai parce que Tete Kazai il place et bana ko sanisa kamu na bisio chez Tete c'est to longwe wana to kimi mango ko na vis à vis la kimpwanza le Kazai ko anda orine a c'est to longwe wana to kimi ko mango na Congo bar na Wileri na Lingwa on les a bar ko simba ki bato à l'époque nous sommes donc on a un bout de son historien comment qu'on a été au monde qui n'est pas panzi ba vis-à-vis ba vata bani mais voyez ba histoire ce qu'on est dans Njili donc il a bar moi dans Njili on a les bambi les bambi wana yo son ngulumano yo seta il est brete to solo wana yo seta yo e ba HNR ça yo betara li solo mon frère grand historien mais à part ça venanga Pichulingo faire de la charité la père na ba ke Pichulingo azana France les pères de la charité ana bulu mobo autina ba instrument mais sinezo yaki sko ya luka on place moko boye ya utango puis bato bazala responsable ko to lo isala banduli les ama makambo yango kasi ba kope ya na on est que makambo ko fongoma parce que ba coupable o nga na buna longa na coupable oyo ba gère ba coupable o pe na mo ndiri ko mo sopa ba mo ba mo ki ba trop ba parce que moi changer couleur ouais il y a beaucoup non c'est trop mais changer quoi couleur bon Yebika biso trop bon mais gonda nga ndenge c'est wala mo ba jouer ya la mega beta bale kala ko gate ayepe wana ta trop de boki na mo ni chongo Champions League. Oui, papa. Tu es toi tu es nangamo. Tu es nangamo. Na déplacé. Ok, non, rappelez-le. Non, rappelez-le. Boniko. Oh. Tiens, Babylon, on va dans la limite. Zala na ba limite. Oh. Boni ko tele mila ko coller na ngabe trop. So zikon o changer na esprit. Mais so ya na tika oti. Et puis yo voye ba nga pena ka pana binote. Yo nga na ebi o ki amitié na nga na yo ka ndo ka pana biso ngabe pana bino na ya rate. OK na yo. Ke na yo. Ke na yo. Te la fandi ala okete. Aba yo, ke na yo. Na ebi o bien o su de loko. Mais c'est pas normal. Hein? N'habite sur une centre na se déchaîner, tout le monde n'est pas ACP là. Na bana ko boya na ngako ya mapela, c'est comme si je pressentais quelque chose. Hein? Allô? Ndeni, c'est bien. Oh bon na so bon so ya mate poani na c'est un téléphone na musika mais na no mona na pena boya na nga. O sava na ngana tu na ka mona ya na nga so azabie. Mona ya na c'est qui? O ka sa tu les Roméo. A tout le Roméo. Le mouka ne croise à moi, on a besoin de se faire bien tout de suite. Parlons lentement. Cassitaine, faut le babon. Let's get comme qui est bien, il y a pas y en avant na italien. Parce que ça met trop. Aminata. Le nom compte à ce qu'on a bagé à mon sang tout comment. Toi tu es la mère d'une famille, Zana maîtrise. Ce sont des provocations. Est-ce que mon sang tout le monde pour détruire foyer biso de construire et je ne sais pas. Il y a un niveau sala na mwana wana mukulu boko yebisa ye kaza. Le bana ndeko na yote. Mais toi maîtrise le bana ndeko na obanga le bana ndeko no. Maîtrise toi. Yo banga le bana simple apparemment banga ndeko no pongane o matarato sur ngai, te? Le bana ndeko na yo. Na yebinde. Ya bika kale kino hein. Ça ça kale kino te. Oh my God. C'est quoi juste ezanini? Na sina lembi na ngai. Na lembi na nga ba provocation na ye.
nalembi alors yebisa mosantu na boyi mutu na mutu a garder bande soki na bapresse basali sens unique ezali donc c'est que sens unique ezali tiem na bavia bato atikanga kimia na bona atikanga kimia na bana na ngai atika bana na ngai ndenge baza ini bazala ini tijunga na ozala te na bona ngai na bona parle lentement kitsa mongongo na yo quand tu cries soit yoki exemple yoki mamunyo soto osala aussi on a pas encore temps mais les gars lui commencent dans bête ma coffee Aminata ya solo comme ça to panzana bien oya za posa to panzana bongo quelle sorte de baba mais biloko musutu mususu ayo kaka na makofi na bambata bato so ayo kaka na mato ite faut bende mato kamu après yokio maman so me ko ça la bras de fer dans mon sang tout besoin exposer vie à Mukanya calme-toi tout petit comme mon sang toi ça la blouso banaye pour te protéger Mukanya c'est que so bi obandoke na mama kofi na bitumba solution mon sang toi ça vous oba pour te protéger Mukanya ah voilà ce que c'est ça la blouso on pas ngate chérie s'il te plaît je sais comment je vais régler cette affaire d'accord hein chérie comment on va tout ça commence et franchement comment il y a trop ça commence à calmer ça va faudrait mieux calme-toi Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien. Politicien, commerçant. T'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien, t'as bien s'abonner au Panama. T'as bien s'abonner au Panama. Tracy Belchica, Claudie Siko ingénieur. On a besoin d'un bagage ainsi mais pas filmer une nouvelle série. C'est la Barcelone TV les solutions. Information assurée et années Hawaii. Mon salaire propre est toujours né ici. Narapidita Mosala. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Erkam Changa Papa Débat. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Étudiant n'a pas professeur. Mon attiro ya tout s'abonner. Pas musicien, pas comédien.